Mbote libota mbote bandeko na ngai esengo mingi ya kopresenter bino lupango oyo awa toza na boulevard Saint-Louis na commune ya Kalamu na Makadam. Donc au bomona kuna liboso na droite eza stade des martyrs yango wana liboso ato liboso lupango oyo to présenter. Donc na gauche na biso boye eza okende limité lupango tozo présenter bino lelo eza na commune ya Matonge na commune ya Kalamu na quartier Matonge tokota awa toza na kati ya lupango oyo to présenter bino yango. Donc lupango oyo eza 500 mètres carrés soit 20 mètres x 25 pour na ba o nyonso ba sepelaka ko sala biloko minene olingo tonga école olingo tonga immeuble olingo tonga hôpital olingo tonga centre commercial olingo tonga cercle commercial olingo tonga orphelinat. Donc ilo nyonso oyo monique oyi ko sala oyo epesaka mbongo oyi ko sala yango po toza liboso ya boulevard. Donc boulevard Saint-Louis ato la kati ya lupango eza na ndako kwa munene bomoni wana eza na 2 appartements to zongela yango to kolobela yango eza na ndako oyo ya munene ya oyo en location oyo eza liboso na biso awa ya jaune gris et yango voilà. Donc eza occupé par un locataire aza na kati to kota na kati ya bandako te parce que tolobaka toujours que toyaka pona kolakisa ba confidentialité ya batu te pona kolakisa biloko ya batu te mais tolakisaka nde lupango. Donc oyo akoza intéressé roya so esengi atala pas de problème bakokotisa ye atala kati ya bandako. Donc lupango eza 500 mètres carrés soit 20 x 25 na boulevard Lumumba et awa tolakisi en noir et blanc parce que Mboula et Betaki. Donc voilà, il y a un peu des installations sanitaires, biloma mikemkezana, fosse septique, tout ça. Et on ne peut pas, donc coquille jamais en mode couleur pour la sensibilité yabatoumususu. Donc c'est un peu ça. Le pan oyo tolobi bandaku nyonso oyo awa. Donc na droite na mseza maison commerciale, na gauche ezandaku. Donc na bandako nyonso ebimisela biso $1200 américains ndeka bandako anezali. Donc bandako ya tona maison commerciale tona ndako ezali liboso na biso et to repousser na liboso to relakisa ndako otolobaki en étage wana structure na ndenge ezali et to repesa ba détail na ndenge ezali. Donc le pan oyo eza très kitoko emplacement ya bien pour na ba nyonso balinga ko sala ba faire ba place na bino yango pour to robima libanda to relaxer lisusu quartier ndenge ezali et puis ndenge ba tongi en face partout là ba immeuble bilonyo sur ezali. Donc ndako na biso oyo ya 2 chambres salon oyo likolo eza 4 chambres salon cuisine salle de bain. Donc bandako nyonso eza na ba salle de bain nango na kati yango oyo ya likolo eza nango na kati na 16 ans na kati et puis oyo ezalaki ancienne garage eza garage à kala mais to occupé ko bongo lango la masse structure moko et ko sala yango bien. Donc awa tokei na kwa ko lakisa longueur à lupango ko banda na balabala tina suka kuna eza 25 mètres et largeur na ngonde aza 20 mètres. Donc lupango aza 500 mètres carrés. Et pour na ba oba kozala intéressé ko luka ko landela ba document nous sommes là tozawana pour na ko aider bino na ba démarche nyonso oyo etali vente auto achat ya parcelle oyo. Donc ba document nyonso ezali maram nyonso eza OK oyo nyonso akoza intéressé obengi biso to solola toke libanda awa toza na boulevard Saint-Louis toujours non loin il y a stade des martyrs. Je n'ai que nyonso ba yebi centre financier au bauti centre au bauti ko tonga Kalameng en face stade des martyrs yango wana. Dans le pan na biso eza non loin il y a dans entre stade des martyrs na limité on a boulevard Saint-Louis to ali boso onyos akoza intéressé au bengi biso to solo. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye bye.